papa nangae atana salina mama nangayo bakolinga ngate lokola Jésus nangae yaya Yesu wa mikolo nyonso Yesu yonde bolingo ya solo bolingo ya malonga nde nazoka epai na yo Yesu wanga wa mikolo nyonso yende ayebi bomoi nanga lusolo ata na butu ata na moi ayebi bomoi nanga yende asondaka le cœur précédemment dans Wangu Mama. Yo ya kukamatanga yo munkutu binga gasamba tindila yo mbongo ya udia bon ngana ya uvandi pai na yo na ida delesi na yote na idi konimi mpite bon ngana kina uvandi pai na yo ubadi mpite na ya uvandi pai na yo mpana nyaka ma mame ntaina uvanda awa malamu awa pai ya mwana ngaya mbadi merci maman. Mais maman, kobenga ngati ko usu. Maman, kobenga ngati ko. On va pas maltraiter yo. Tant mieux, OK, n'est pas mon temps, tu as l'aise. Nous sommes maltraiter. Na pesa kiye la boli itaki mwana na ngaya mwa sibuzali mibali. Ibongi ayiba soka yuti mama na bino akufi na mtu na ye aizali na makambu oyo na solula kana ye. Na lubeki tete ya okamatanga mpu anakenda. Mais OK, pour la liberté, on doit pour un temps. Na ata un temps wana na. Ça va, esamba atikala. Atikala ninga no OK na. Enda na yo. Mama no ya ka kala bisu. Ma, esamba lokela ngata makombia ko. Tafuta transport. Bon, on dit ça. On dit ça ngai. Yo pour ça transport. Esambuza ya nanga. Kusala ngai basi wana. Maman yangu. On va dire on doit changer terre. On doit changer terre. Tu fais la honte de la famille à chaque moment. Place où vous allez, on doit refléter l'image de la famille. Esamba. On va mona soki na lufu. Donc so pe fika no ka mbongo na ke. Non, on pas pour le matin. Ça va blague à papa. On va pas mais on se prend la lufu et après. Allez on va la ngasa. Allez on va là. Maman c'est là, allez on va là. Maman ayo bala yo nenga promettre yo bala yo ba mille no si bosali na après yo bala misi uzali mwasi kitoko nsitu ya pie kasi uza kutelenga tala lima kusambaza la tenga na zali wapi petite c'est un ami wani monga asa di banda ka kana entraîner no bana peso vendo yes ma vendo la yes toi kanibali yana ngai na bien yo ça c'est combien on sait pas transporter yasamba $20 bana kasi na yo boliani ndo ino wana mubi yas nzambi no papa yo penza fere tiko na ndawa yasamba bodinga ni minerva ya ozana bomwe bana kasi ya biso bana kasi no tondi sa famille na bana kasi na ndako bodinga na mwa bodinga na ndako na garantie sika onyango na ya bwana oswana ya mama yusi kasi ngoke bosi boni ali yusi nge kaya samba yusi soto wali bomoy kusa muko banyaka ana konima singo ya mfana mama na opata na ozo stelo ligumu ya mama yesamba na bimisite ozala fière. Nous avons de grands messieurs parce qu'on t'appelle Gisenso tel que l'actuel vice-gouverneur Papa Nerombo. Te fuma Kinshasa, comment fuma Kinshasa? Auta Kisenso. On a bini sa mokile lo bina filé ide. Asa mona ya commune wana. Ba jouer ba so utakuna. Ah? Botika ndoko. Commune nyonso mutu akoza milliardaire na kofanda pe kuna. Taso mutu mo pas za Kisenso avec mutu azofanda na ma campagne, afanda na Njili, afanda na Gombe, na vie azo vivre bien. Mais on va dans la commune, il y a obiso to linga prestigieux wana, azo vivre bien. Vous comprenez? Faut qu'il faut qu'on les a. C'est madame. Moi ouais, c'est maman là. On sait qui c'est. Ah oui, on a bien quoi. On a bien quoi. Bon frère José Ndi. Famille n'est pas à kuna. Mais les lois ont ça là. Le coup où il y a musique en dame. Hein? Connais mi Gisenso
ilo ezali mabim vina ye ezali souffrance akukuka kama tasali na ngai parce que bana na yemo aza kusenga na lubi titi konimi muntu ezali mabim ye mvina ye ezali akukuka te sama longola ngata mwa desa mobali ya lufu azwaki abeli yo mbongo kasi onde banda na ye mobali ya lufu eza na pasi yango nazomona fana longwala na commune mo ezaka mwa mosika makelele kende bazwani mwambalo bana pe osambela soka bafante ape so 200 000 Fanda mama. Fanda na yo. Onoke wa. Nakanisi na jonga nasi. Mama bengi yo zo nsi. Mama, obi ko lamba dongo na bien. Naramba ka bien mama. Olamba ngo bien zeite. Moi, lelo yeba oteki onu. Dongo. Mama kolamba ngo yebite. Na yeba kolamba ezei me okalinga wana na lamba te. Dongo ezaka na soko sombi yango. Osukoli yango bien. Tango longoli ba mitu wana nyoso kati yango ngana jwaka na juma moke na tie lisusu na moi. Arikiti mo mai moke na karingi. Obena tomate ambuma ndenge moni na saraki wana. Yango esenga ka tomate ya linjanja te. Na juma ai na ngai na tie. Na juma motunguru na ngai na tie. Na juma muskare wana na tie. Ke mama oti ai muscat, bitungulu, tomate ya mbuma. Apa wana otaki so eloko sute? Te eloko mosusu te. Mais siko po bima maramu foti yango na mereka na moyo. Na sima wana po monana ebima maramu mwa technique moko biso bato mboka tozalaka nango. Technique yango nini? Technique nini tozali bari binja. Il faut ko eba kolamba maramu mama. Technique yango nini otaki mama? Yango mama nalingaka soki na kosala cuisine yo jara wana. Omoni technique wana. Soko kolamba dongo esengaka moto jara moke. Po yango ezakeroko na pete. Apris po mone bima vere wana ndenge orubaka mama etumbo bimisi vere. Olongoli kako bemo fini oti pembeni. Etoki mwa moke otali yango wana nde technique. En tout cas, maman, à part wana, à part technique, wana ebisingo, chaki so lo mususu te. Eloko mususu te mama. Bongo mokolo na ramba ka pondo na chaki makako na kati wana. Eloko te mama. Omoni mama, ndenge nga na vandi na yo. Ti okoyeba kolamba lokola ngai. Omoni tango bandaki kosala ngo na bi mama tika boyo kosala ngo malamu te. Okoyeba kolamba makasi. Ça va maman. Et continue na musala na. Apise. Odele na monela ko mama na boyambi na yo. Mokile ina désordre. Soki mwana nanga jaraki. Tango mosusu mbela bari yo po nazala malamu. Na terenga ni mingi mama na ngai. Ça va maman, on continue nos musala na yo. On continue nos musala na. Maman obosa na turo kaki ngai pièce wana. Ah te ozwa. En plus maman, on évite avant 17h. On partait à 16h30 aussi ici au côté déjà. Papa ya okuta ote. Ochera ngai montre kuna na tara. Ça va. Mais comment il y a le maman Zobé? Urgence c'est ça pour son bakisi. Nana bengi maman na téléphone. Yo comme tu as sous téléphone nanzela. Te papa na yambaki po ngani na osaba démarche. Tant on a bengi yo na expliquer au cas ya maman. Le roi nazo sa moi ba course mike ndé na zana téléphone na maboko pour collecter pe moi bandi comme susu ba ba kama na moni sur numéro no rappeler. Ndo moni ki na yambaki pour na biso ki non. On comprend que téléphone wana na osala ezaka pa na ngana bengi maman pour la raison mibali. Ya liboso na iba a souffrir la ni. Et deuxièmement na iba ke soki mta tindi yo.
Bon, on reçoit bon. Et ça y est. On a tiré maman au ça. On a soutien. Maman t'a tiré n'aïe. Et puis, si on a soit n'aïe, mère a zolo ba bien té. Maman pena le banasé, donc le banaye paiement. Ce qu'on dit le tout ça. Bah paiement wana. Bah azoka nzoto moi kilo fatigue. Bleu les autres tout ça. Et bleu on y se tout c'est belé pour ça tout ne moka bon Maradona paiement. Azoka mo ndunga ko étouffement, azoko katé donc place au ta vendete boya azoka mulunge. Et moi tout passi et moi makolo, et moi Congo. Frère, yo va bien. Songa na wapi sombo iza mbongo ezouta epa mosala na nzambe. Iza mbongo mutoki na ya musala na nga. Mais nazo peso mbongo. Bon, toutefois c'est pas grave. Yo kende nga mona oya. Yo kende na soya papa. Ce que mon to benga avant to benga bandiko nyuso tout le monde wana fa to benga to bandiko benga yo po yonde otikala lokola papa na biso ya libota sans yo mobulu oza sûr que son apesio mbongo et comme atipa mama zali yesu azotanga likolo nzambe ekokoma frère papa yo kanga bien Maradona na mesana na yo parce que naza évangéliste de ministère na mesana na forme batu nyonso tout pour naza muta terrain na terre batu sans mala frère on ne se moque pas de Dieu nazo kaniselo mabete mais nazo prévenir yo ce que l'homme aura semé il moissonnera amen maman za malade nga na opeso mbongo mais à condition que mbongo nyonso kolongola même pas 100 francs na nzela komisa mobimba epa ya maman na boyi tant na otala maman alors bananga papa otindaki ngai mbongo boye e bongo ngana lobake yango te na tindaki exacto te ozokanga Maradona te kokoma ata 100 francs na kozwa te ata 10 francs na kozwa te lo mo mbongo yango maman azwa soin madame ngana oyebisa sœur na yo tobenga so téléphone eza pa na yo opasenga maman te na opase maman na yo sa maman ça te fort ya loba sur la no po a confirmer mbongo pesi ngai et ça 180 et kokoma na pesi 150 te na pesi 150 te o pesi 180 et comme o pesi 180 sans bon transport mais kokoma pas frère bato ebele balakila ma mabe mpo baza basala nzambe lokwa bacamarade na bango mosusu aza ndeko na ye mosusu mpo azali ndeti kaka yo beau frère na yo e ozomona kaka oyo mobali ya sœur mais attention toza basimple instrument mais tona double casquette naza beau frère na yo et je suis serviteur de Dieu amen ozolanda ngai nazolanda papa ntango ozotraite nanga faut traiter avec beaucoup de prudence soki eza o loba o eza a loba a on ne se manque pas de Dieu oui papa awa yo lobi na ngai mbongo mama zobela na pesi mbongo mpona traitement ya mama motukuta pharmacie mitabipenga mpona tikaki banini kuna ba ordonnance donc ezokoma mpenza na ndenge ya solo naokosa te vérité eokoma oyebi nazo insister nazopesa kutu mbongo lisusu na kati ya ndako ya nzambe namoni kati ya ndako ya nzambe nazwi mpenza eokoma frère naokomisa mpenza pa mama frère mbongo eza pasi mutu asakanela mbongo ayebi pasi ya mbongo te to aza mpe na mbongo ya malamu te mais mutu ayebi mbongo ya pasi yaya akosunga bato akosala malamu mpo ayebi ke nzambe mutu apesi nga napesa mpe bato nasalisa mpe bato mais asakanela mbongo te simba eloko mutu ayebi pasi ya mbongo asakanela mbongo te asungaka bato asalisaka bato mais asakanelaka mbongo te frère mbongo eza pasi napesi mbongo mpona traitement ya mama kolongola eloko te soki susi ezali oyebisa nga na telefone tokosola na yo rapidité kipe nano mama nabondeli ata $10 olongwa te bilango mpo zongo eza sika te bilango eza bilamba sika te oza mpe pantola moninga nozwi mpo oyaka mpa nanga po dimanche mpe na eglise oyaki te
oya kite dimanche nakenda otala bato ya mbinza babengaki mpo mama makolo dérangeaki mama makolo nda odérange te mama azala na binza te bandeko ya mbinza nde nakende na mbinza nakende nayoka bango banga bayebata iravita ye mpona mama so komi wana pesaka mama na telefone bon naza crédit te ya bip nde nakobipe mpo bina longola eloko te so balina longola nde nanga natya crédit après mais ya bip nde ezali natieka ndambo ya bip mpo soki nakomi nazobipe yo oswa na mama dans 1h30 naorappele ok nazwaka moto so nakobenga na numero ya mama opesanga mama ya mama naopesa pesa na profite mpe natyango na charge oyo dikobi Bon appétit, tonton Rabi. Merci, mais nous sommes à des moi j'aime pas ça. Ngali a pour nous ma dis. Non ma dis on a mange. Tonton Rabi, bon appétit. Merci pareil. Merci. C'est chaud. Est-ce qu'on peut aller à bout? Il faut au moi sous calme. Bébé. Ravi. Olela kanini nzambe la sokozo olela kanini yango. Chérie, qu'est-ce qu'il y a? On dit que la femme a monté pour nous comprendre la vie. Où est la vie? Je suis là, non? À ma présence, je pleure comme ça. Comme un gamin comme ça, c'est pas normal. Je m'excuse. Mais arrêtez de pleurer. Moi-même, je ne comprends pas. Je m'excuse. Je m'excuse. Maintenant, vous sanglotez. Là, vous êtes en train de sangloter, voilà. Excusez-moi. Tonton Rabi, non. Excusez-moi. Excusez-moi. Basi ndiyo olobaki penza yango soko olela akangi na liboko tonton Rabi makasi yosa nzoto esila ngai Rabi Rabi makasi yosa nzoto esila Rabi okumanga nini papa c'est pas un problème c'est pas un problème mais ça va merci merci
Excusez-moi. Excusez-moi. Nello Maï. Attends un peu. Attends un peu. Déjà ma tête. Oh, il y a la chambre. Je m'excuse. Mais est-ce qu'ils ont signé que Bélé Bélé a mis Tikane Kolela? D'accord, d'accord. Tikane Kolela. D'accord. Je peux mater ça? Merci. Merci beaucoup. Mais si vous avez pour ça, mon chéri, va tirer le cas, mon chéri. Ne te dérange pas. Je m'excuse. Je m'excuse. Je m'excuse. Excusez-moi. Gayo. Telemangu ya katalika mkoyo. Telemangu ya katalika mkoyo. Tata la boete yaya. Telema likambo Yesu na bondeko na bolingo yo liyinga mingi yo kupela kinga yo talisinga nzela toyemba alleluya. Tonton Rabi. Tu vas presque autour de mon nom. Rabi, mon amour. Bébé Nanga, qu'est-ce qu'il y a, mon amour? Yaya, tu as maman kolela. Je pleure pas, je pleure. Non, ne mangez pas alors parce que ce qu'on lit comme ça. Non, ne la assuste. Non, ne la assuste. Ne la assuste. Est-ce que le comment il a créé par la fête? Il va rester Bassani, Yaya. Quand on l'a comme ça, on l'a discuté, tonton Rabi, c'est bon? On a maman. S'il te plaît, pardon, y'a pas dit pardon. Hé, Rabi, oh yoté, non reconnaître comme balle n'a raté. Rabi, qu'est-ce que vous avez là? On a débarrassé Bassani alors. Abouya, je m'excuse. Je m'excuse. Notre Rabi, oh, vous avez été vraiment. Deux fois pour dire, je te vois. Mais arrêtez d'abord de pleurer comme ça. Mais on a bien un pasteur. Oh, tu as même mon église. Oh, tu as comme il est Yaya, Y'a Natacha. Y'a Natacha. Y'a Natacha. Yaya. Yesu kota likambo na biso papa na mokili eza mabe, mokili eza mabe. Le business a ses idées, FB International Agence a ses abonnés. Le fret Europe, RDC, a retrouvé son identité. Pour l'envoi de vos colis, bagages, véhicules et autres, courrier express à destination Kinshasa RDC, une seule agence, FB International. FB Business, et pas Fisto Bassene, à un bisou que tu as. Maringa Septande. C'est là, j'explique. Alors, Maringa Septande, FB International. Na Kasavubu, elle dit que c'est na Kasavubu. Ça va sauter na Kasavubu na Maringa wana. La sécurité de vos bagages sont assurées en un voyage rapide et à bon port, quelle que soit la quantité. Du déposage jusqu'à l'entreposage, FB International assure comme jamais. Alors jamais. Nous organisons des frettes aériennes et maritimes. Awana FB International Business. Biloko et Komaka, Peto Zouaka. Pour plus de contacts,
International. Agence Assis. FB International. Souka. FB International. Danger. FB International. Adega. FB International. Masolo. Balobi kunande masolo ya kati. Mosusu olela. Mais FB International yango ni masolo. Papa, on est sénat. Oh, kasi na kani ya Mais on continue suki. Papa, on a de continue suki. Oh. Oh, papa continue suki. Tu n'as des fils. On continue suki. On a comme si on a pas papa. On continue suki. On a des fils. On a comme si on a pas. Oh, prends la vie. On a suki na papa. Continue suki. On a suki. On continue suki na la con. Papa, on continue suki. Qualité maman. Oh. Mama, akati usuki ndenge nini? Osali li produit nini? Mama na ngai. Tala produit asali. Zazu. Produit ya kala. Ba sali la mo susuté. Et quand il suki ekomi ngai. Na sala ko suki, na kata suki. Non, katanga suki de papa. Ah, tanti. J'ai une fille au point où il est levé pour aller au sel suki. Donc quand vous signez, nga suki na wana yaka awa kala. Bakata nga suki te. Tala nga de kuna koma na suki bele tala. Pour les cheveux brillants et pleins de santé que vous aimez, faites confiance à la gamme Edith Marquis Beauty. Edith Marquis Beauty, produit 100% naturel pour satisfaire toutes les femmes, les enfants, mais aussi les hommes. Batata Mabani. Solichez Zouami. Avec la marque internationale Edith Marquis Beauty, vous y trouverez aussi la pommade, shampoing, huile miracle et l'après-shampoing pour la réparation et les traitements de vos cheveux. Utilisez la marque Edith Marquis Beauty pour bénéficier de ces 3 actions. Alors, ne posez pas de questions pour savoir où se vend le produit Edith Marquis Beauty, puisque c'est une marque internationale. Il vous suffit tout simplement d'appeler au numéro Sokobengi Osamo Bimba. Edith Marquis Beauty, la protection et la garantie de nos cheveux. Edith Marquis Beauty, solution à la sous-guinadiso. Attention, on rappelle un peu ta Boni boy. Oh. Pourquoi maintenant? Oh, comment on a de la fille, finanga boy, malé, mais comme ni on a oh. Vous avez ma la famille. On a compris le côté, mon frère. Comment il y a un temps où on a passé le côté à Mara? Dans le temps où Mara, n'a pas de la Mara. Maman, je suis en train mais moi, je considérer ma case. Tu peux imaginer la journée, so dans mon lit, dans un mara, à la de mara.
Maradona asala kombo mais beki la bula et la bula na ndenga fote marqué to rano ba buna ngai ma tenti bani na bula yo ndenga fote mo ndi na ngaka ti ngai na bi ke uti ba asoni asoni Dala mara yo ndo bo mara da bien yo kavie déjà boygo bon faut rassurer na yepo bino mona église de la foi mona église moi mon cœur mais ce que toi na pomme des arts te asololi pona nga non na yeba kuna ba démarche webi so bima na église vie so mona ba démarche ba boye tala mona mona kata pe asololi meme na maladie mère santé zombriye Marie-Jeanne Dom moeza tene na comme pas de la foi sololi na ye par rapport à image ya Samuel au moi mkiwa ouais non pour ce point na boso ten via santi molo moi mkié on a somba ba kisi ya mère mais yo en fait comment des ana ba kisi na pharmacie ba comment so ba moni ba mibali ba comment on matcha ba prix comment ba fiona ba koma bongo ba fiona ba koma ba kiswa ba bien tie viens na biboy to kende puis on va tendre ni ordonnance César et la signe sur la pharmacie et on a déjà ça na tia bo et là ba ça là on a danger nana nandini nani pardon na viens na biboy tolongwa tocelia kamupanzi wana wepesokela bana omona ebi na obiko wana danger mama obela ebela ko wana danger stress ezwanga mabe nera obela santé zombriye banini te nana bule pena ko ifana fana sika moko boye ya bien na se détendre mara eki mais obela sia bitende na ngai tana se de médecin on la taka bien ah tu le bébé toqué merci Roda franchement Balvin séminaire en Wezaki tellement kitoko makasi bazo teya babi une femme sage bâtit sa maison donc ndenge nini mwasi ya mayele akoye kobatela ndaku na ye ba stratégie nini oya koki kosala pour que ndaku neza toujours na kimia mwasi ya malamu ata yoki sango moko boya mabe ata pona mobali na ye akoye ba ndenge nini ako ko maîtriser situation yango ndena maîtriser oui c'est ça donc na sepela ki vraiment na mateya wana na regretter parce que mtateyaki non mon cambi ba maman mtauta oteya na kaniselo kwa mosa papa demis yes ko nde oteya sikoyo lobby siko yene mtaoteya na regretter parce que yaki voilà pourquoi na meke un peu ko comparer na situation autozo l'excellent katanda mais ce na zongi susu par rapport à makambo ba meke un peu ko lobela babi moi si ya malamu azaka na ba langage moko ya kitoko ayebaka ndenya ko lempa mutu ata mutu atomboki ndenya ko lempa mapuke penza akulumuka vraiment balobi faut moi si ayeba ko yam azana boyambi singa pena za moi boyambi yokana oui oza moi sa boyambi c'est bien mais oyambaka ndenge nini koyambeza mabete mais façon ni oyambeli mutu okoza oza mupaya na ndako na oyambi mais aux autres traiter ndenge nini traitation mutu ndenge do so mutu koyamba de fo yo kangela nzoto non yeba ko batela mupaya o aye na ndako na yo faut koyeba comment est-ce que au moins la vie pour ko fanda na mutu malamu faut yeba o sa habitude comment est-ce que mutu yo alinga ndenge nini si o toucher point o asilikaka non faut na memela yebwe pour que asilikate ko parla ce que lingolo bani voilà comme si ko bisika nga na zoya yoka chérie est-ce que yebi façon on a mon abozo mema na maman na mon vraiment c'est comme si bozo qui est bien té donc bozo qui est bien té moni maman asa mutu moko oye bonto pese ba valeur tellement belle parce que banda mko elboso azwa zemi
o ba mama baso bazemi na biso akoke ne pe komela kisi eke olongwe no zemi olongwe akoke ne pe mukolo robota mana biso akangi ne pe makolo okufi na yo pe mais mama banzimaka pasi wana douleur wana ya kobota banzimaka yango alors mutu oyo azake oya pide mama muninga ezaki to s'il vous plaît et bien ozwa mama ngai ndenge ozwaka mama na yo chérie naosalela nazofinga ye nazobeta ye s'il vous plaît chérie ntango bato bafandi na bisika moko mpo ke basolola enyolakisaka mpo ke baluka kimia façon nde ozomemela yango lokola nasalaki soki nini lokola nanyokolaka ye chérie te ozonyokola ye te mais eza constant oyo nga nasala si yo mpo ozobota ti sikoyo lobi mwana biso mobali abali oke siko kofanda na ndako na ye eke mwasi na ye azokomema yo azose comporter ka ndenge yo ozokose comporter devant mama na nga okena po ofandi pas mwana nga mwasi pourquoi non evana pas mwana nga pas mwana mwasi soki mobali na ye azomaltraite maltraite nenga te wana ebovana moi ndenge obabatili monoko donc c'est comme ça faut bongisa motema na yo une femme sage bâtisse sa maison Comment on dit mon qui c'est l'enguien bakufa barata bamaserika bakenda obeli opemi omonisa obeli opemi okufi olongwe mara bambongo esili na kudeba mobali ya mbongo bekili na ngai mara ofete na biboya biso gérer ah mais t'inquiète Mara de moi. J'aime ça. Mara de moi. Omanio, oko inisanga na famille. Maintenant attends, c'est ba inanga. Ba ina, ba ina eh. Mundelo wasi mama be wende. Ah ya bon. Di bandina ndenga se weza bien. Ah oh. Zamu. Ça bien, ça bien. Eh bien. Kutoza jeli na kati koko mais mbongo bimaka na bato o bana mbongo bimsaba mbongo mabeto bangda mbongo bien mara ezala pona sécurité omoni nto abo saki pesa katikati chérie bébé nako kufa mpona bekile mara de moi muda saboli ngalukela mukili makambo na bipuye mara oui bébé ngana bisa yo na botana kite omoni tana ndo ya bona ndo kende pa fi on a défait ba parfait na afingi ngai pa biso ndenga finginga finginga do tina ndo ke bo pona finga e pe pona bise kiza nyongo tozo ke no futa mbonga mala finga parfois bonia o devsa ba parfois ba ko soma na ba lufa ndi lo ko somusa yo o eza so mbongo bele na bo ngai ba ina ngana famille na ngana bisa yo uloba bébé loba di $10 ya parfum. Oui. Non. Ça fait 40. Non, non, et ça $50. Et on a une longue le bar bien. $10 il y a parfum. $20 il y a une. $30. $30. Non, plus avant, c'est rien. Change-toi, hein? Nana bon. Nana place au monde bimaka. Na qui ça chose avec bisou grave. Il y a de la foi bon mais ça va. Tara mara bon frère de la foi. Mais ma bonne ça bonne côté. On a belle rayo boya gati. Engaye. Qui ça c'est lengue. Mamadona. Kasi ça to ke kapela. To ke lia muto solo. Nous l'avons que ta solo. Mangali le auto staff. Auto staff na o chez matanga mère. Oui. Kuna komi kermesse. Oui. Maman, je t'indique un peu de titi. Hey! On ne sait jamais. Maman de façon de comportement oh yo yebi. Le monde n'a pas. Na bande kosola na Balvin on a séminaire oyo ezoleka kuna na CFC mate ya malamu ya kitoko
po ezoleka mpona yango nayebi seke elobi arataki ebongaki akende alanda mateya wana mateya kitoko makasi meme yo mpe lobi bongokende ti ata lelo bongokende mama bongokende mama okende ko orni nini mama nakende te me eloko nga naye koyebisa yo en tout cas limbisama namoni nazonga mbuka nakende kovanda ata manioko ya mobeso na bana kolia te navanda lisusu awa en tout cas nalembi nasepeli nanga nazonga mbuka navanda lisusu awa te mama nakozonga po bible alobi boye malamu nalia lipa oyo ekauka ata esala une semaine na esika naza na kimia ke nalia mikolo nyonso misoni yango eme naza na kimia nazozonga mboka po nazonga mana eza nango mpe ide ya bien ozonga no na mboka po mpe awa ta yo moko moye nasa mpe bolingo na wana mobali na malamu eza te mona obanga yo oza wana papa akufa tika ndako monene na mboka me tika na boye ko balbi kasi ko nyonso te yo nyonso te yo kasi ko yo mama ningazonga est-ce que ko changer te makambo zoloba mpe yango epa mama mais sinon nyonso te yo kasi ko yo orni na okamwa kolo nzoto aza na posa zonga ne mboka yo etomina ona mabido okangelanga bali attention nyonso te yo kasi ko yo eza basuke eza kaka ozonga no mboka s'il vous plaît yango ndako ezalaka makelele te mama okosa bongo te baribi nzo oyo ekoki kosila makelele te bizonze esilaka te pa mwana oyo non bizonze esila te ndenge nini makelele esila te parce que lokola ye azocomprendre te azocontinue komate te mama na ngai alors ndeni ekosila mokolo ya olongwa nga nasengi pardon uwe kati pardon di munu ndomeli ndembu nasali boita nteri bo nasengi pardon barbine iloko nini silaka te mabe nini mama oyo esali osala kaka ezala kaka mokolo ya nga mpe biloko tosalaki mokolo wana ekendeki kotushe ngapo munu mpe naza mama ndenge mpe yo mpe ofanda bokoma mibale sokafandi eza problème te mais yo ezwa soin mama na ngai madame po bale lenini yo mpona na fiti na nsima na nzoto te balbine na respectaka yo na tiako na place na yo bomwasi na respectaka yo lokola mama okotelaka mama bino okotelaka mama bino naboyaka nalanda alaki novanda nanga mwana nanga mwasi balobaka boye kwa nganzi yokele nzwani munganzi munkokela nzwa leka nkatu donc mutu akanda atumbi ndaku na ye na kanda na pokwa esika kolala eza te oyo eza ndaku na yo kotumba yango te mpo na kanda ndaku ya barbino ndaku ya mwana na yo mama dodo yokako alias kutu wapa olata yango lisusu ondeye mama mutayebisa olongo ntina nini olatela alliance eloko ezolakisake naza heureux na kati ya ndako na ngai ntina nini olatela alliance yango olongola wi nalongola na ngango mama ekufaka te melibala ekufaka te napona yo na motema na ngai eno mpona peut-être bamosusu bazobala parce que baletieka alliance mpona alliance yango azomonaka yano te na bali mais conscience na eza te ke no nini oyo nga na okesa na kati ya ndako ya libala bobatela nde ntima kuyango lepenza bato bazomwangana bazokopanzana do mabala ezowumela te bato bapanzani bacomportement mabe omwa motu mosusu azosouffrir na kati ya ndako mais azomela kaka azonga ne mboka mais tika ye mama ko kosanga bongo abe ozonga dodo ozonga mboka tengana koya kufanda te me usali kaka mpe ide ya bien matasala makuku ni isila nani iza bien mama ngai napesi yo félicitation bakiriki beni ngangu mboti kunge bakiri iza bien papa ntela de bubu jaja wa munu ko dodo okutukili kunakatakana mboti kubaba kulupela kuna pesa bangu mboti yaya me iloko na kusenga zwa kimia ndengu boti korni
nganga pe na boti Maman pe orni. Na boti na barbine. Sois kimia. Bango mi bale bana. Sois kimia papa. Oza d'accord na mwana yo. Sois kimia. Moni ngade na pesa ka bango kimia. Yo pe pesa. Oza d'accord na mwana yo. Na za d'accord te mamba ta sala mambi. Mais nenga duli kanisi bimi na yemo papa. Ku forcer te betu batu bagata. Soko na dui décision na zo mboka. Tika na ke. Bagata ngozo. Soko continuer pour insister ikala kaka mokinta sa. Si baka malari ma tension mfuiri. Alors mu diambo ke foku. Ombaki ndingi. Est-ce que yé? Basi na kwe ko traiter yo ndinga traiter mama. Yesu wanga wa mikolo nyonso. Ye bibo moinanga. Atana butu atana moi. Yesu wanga wa mikolo. Na répéter likambo oyo. Ngai nazwaki temps ya kolandela mama oyo. Ngamoko nazwi temps. Les ma ba jour dans on landé la maman et ça les liens musala à la très suspect maman yaya ngamo na zo landé na wa cuisine a okende boye ko sukwele bilamba neti ko o azikisa ki chemise ya tonton Rabi non pekso biloko te non lo balanga te na ko yebisa na tonton Rabi te mais nazo taliso kaka to yoka nenga no o ko na ça qui est mais comment la kenda ki est yo ça la te bien sûr que oui, mais au lieu de tonton Rabi que zanga mais c'est qui ngate hein. Na lukina lande la maman oyo, elle est très suspecte. Elle est rendue suspecte au monde pas maman. Bon, voilà. Bon, on a la vérité, na oh ngana moni, pourquoi na moni est suspect na kingile la cuisine. Maman na soki o lamba, achaka ba matiti moko bo. Eza célérité, eza ndepose la kinde minde bacha ngo mbimba te. Acha matiti moko ya mibimba. Mkomususu osuko bilamba azoloba lobo je muto parler là mais ko fonga biso tengo fonga no beta beta kawala yebisa bato mona ka tsama titi réaction ezeni réaction ndai ko kamwa kaka makina pone ya malamu yo saki yango wana okamwe omoni muto tsali titi na biloko okamwe yo seskonga mko bilamba tena tulu no yebisa parce que pona beta no maboko te obeta na maboko te oyeba kaka mko bilamba ya yo kaka mko bilamba ngo o banda ko suka bilamba azoloba loba ye monde muto parler à langue mbango lobanda na banda kotala mama wana ya air yango ofungola misu soko kokobenga na mama na te tikela ngai na mona zwa ile na sa charge o ezanda kuno te siko on zwa décision na place na te ya toza Rabi tozanga te naza tonton Rabi ke naza pe yo keba bolzi na hôtel mais na caractère non mabe o keba yana tasha yo nini mama batu yebisanga nini na mama batu ya Natasha nga lela tu dans sa nini ne ko lela pelo kwa tonton Rabi Natasha yo kilanga ko ya ya na reconnaître ka oli susu teleki na ngai mana ya na ndako ta question tu na ngai yo beta ngamba ta pamba na tika kasi mais ta so betika tiki non la loko ko la ti no ko la mama lo changa male no ko yana mo poni loko kolala tina yoko mtima esanga fasi nzambe asunga oyo ya lala nzambe alotisa ata na ndoto omona ye mamo un jour olota ye bolumbu tosaka Yesu wanga wa mikolo nyonso yebi bomoi nanga ata na butu ata na moi Yesu wanga wa mikolo nyonso Yesu wanga wa mikolo nyonso yebi bomoi nanga mwana ata na butu ata na moi Yesu wanga wa mikolo nyonso nzambo yo ata nazali na fiancé na ngai ata nazali na chéri na ngai ya kolinganga te lokola Yesu Yesu wanga wa mikolo nyonso Le business a ses idées, FB International Agence a ses abonnés. Le fret Europe, RDC, a retrouvé son identité. Pour l'envoi de vos colis, bagages, véhicules et autres, courrier express à destination Kinshasa RDC, une seule agence, FB International. FB Business, et pas Fisto Bassene, Aouza Bizoko Tozane, Maringa 79. Maringa 79, je vais expliquer. Allô?
Maringa 72, FB International. Na Kasavubu, na Kasavubu. Saba sosa na Kasavubu na Maringa wana. La sécurité de vos bagages sont assurées en un voyage rapide et à bon port, quelle que soit la quantité. Du déposage jusqu'à l'entreposage, FB International assure comme jamais. Alors jamais. Nous organisons des frettes aériennes et maritimes. Awana FB International Business. Biloko ekomaka peto zwaka. Ekomaka peto zwaka. Pour plus de contacts, International. FB International. Souka. FB International. Danger. FB International. Adega. FB International. Balobi kunande masolo ya kati. Mosusu olela. Mais FB International yango ni masolo. Papa, où tu sais? Oh, kasi na kani yesu. Mais on katina suki. Papa, on m'a dit katina suki. Oh. Oh, papa katina suki. C'est na défi. On katina suki. On m'a dit comme si na bandi papa. On m'a dit c'est na bandi. Na défi. On m'a dit comme si na bandi. Oh, prends l'avion. On a suki na papa. Katina suki on a suki. C'est on m'a dit suki na na bandi. Tout à fait. Papa, on a suki. Ça y était maman. Oh. Mama, akati suki ndenge nini? Osalili produit nini? Mama nangai, tala produit stali. Zazu. Produit ya kala. Ba sali la mosusu te. Et kati yesu de komi ngai. Na sala ko suki na kata suki. Non, katanga suki te papa. Ah, tanti. J'ai une fille au point où tu le levis pour dire c'est la suki. Donc quand on signe, nga suki na wana yaka awa kala. Bakata nga suki te. Tala nga de kuna koma na suki bede tala. Pour les cheveux brillants et pleins de santé que vous aimez, faites confiance à la gamme Edith Marquis Beauty. Edith Marquis Beauty, produit 100% naturel pour satisfaire toutes les femmes, les enfants, mais aussi les hommes. Batata Mabandi. Solution Zouami. Avec la marque internationale Edith Marquis Beauty, vous y trouverez aussi la pommade, shampoing, huile miracle et l'après-shampoing pour la réparation et les traitements de vos cheveux. Utilisez la marque Edith Marquis Beauty pour bénéficier de ces 3 actions. Alors, ne posez pas de questions pour savoir où se vend le produit Edith Marquis Beauty, puisque c'est une marque internationale. Il vous suffit tout simplement d'appeler au numéro Sokobengi Ozamo Bimba. Edith Marquis Beauty, la protection et la garantie de nos cheveux. Edith Marquis Beauty, solution à la